topesi pe na conseil po na mutu wana pe lobby ameka ko changer mais opinion na biso tikala ka opinion mais sans to kene nango eza loko bani développement conclusion mais tozana na développement obani introduction développement non conclusion yango na senga ngana loba toujours bongo so tozo conclure na suka ke bato wana basenga minerval bameka ko changer batika bato ba travailler eza normal papa ngana zate pona peksa biso nyonso oyo toza awa toza pona de la forêt toza pona bonne marche orchestre na biso échanger makambo belé changer c'est ça merci la famille tout a poté vas-y de vos Patrick pour tous les conistar tala ils doivent miniter OK toujours quand de vos Patrick tous les conistar alors makambo wana makambo minerval wana ezongi ngana mona concert mo de la forêt babeta je wana kinkole boy ouais babeta je wana kinkole Igo bande ko solo la Igo ba solo na kakol ena misemo na ko bosa na kumba jana mwana apusa na ka pembe na bo mai faso Igo abenga na tipo wana melo wa mwana oh longa oh namona video yango namona ngo na kande ba publier ngo na Facebook namona balata ba rouge boy balata likolo balata rouge na se balata blanc na peut-être so bo se référer na wana na concert wana on a ba concert mo abeta na kinkolo OK si on nga na mini mais si vous savez que Igo pena mot d'ordre na kati ya wenye pena donc mot d'ordre oh ya rolobo inani roloba ngwana donc bangona kakol opposant de nani na pesi na mbero réseau bi ke opposant il faut azana kati na bango wana on comprend ce que opposant za wana maramba bien osala na tona ba maison mère na ba mission belé même ceux qui na deuxième jour ba mission basé belé wana mais ba système wana roya ba clé de roue comme ba nisco zonga na kati ya maison mère yango mona ba rire wana muté osalama alors soki biloko wana to telemeli yango te to loka to be orchestre na biso comme lokola nini orchestre wa beta na banganda tabana bonga ba dimanche do ba tata wana banda ba vanda wana na ba micro wana ata ba yemba loko te bomba saka wana bazana ba petit moko ba bana mo bazaza wana mba fina bana wana donc eloko wana soko biso to ko lité e kota na kati orchestre na biso te eloko wana soki mesa na maison linga minerval likambo ki yangai ya kibu yangai eza déjà faux ya déjà défaut ita de la forêt za na mutu we on sona nzambe taza mutu mais hier au travail car yé mo ta travail bi yang orchestre za na chef d'orchestre ba chef à répétition bazali pour ba bi nde ate mutu fulano mais chef d'orchestre pas ozo pe décision pas mission pas en mataté ozo pas pour président pas pesa pe poids le roi que chef na en mataté mission wana te ozo comprendre so ba bilo wana soki komi belé net e mayebone mo bota dans kati ya maison mais entre les deux têtes on a Igo na Sebondo. Il faut bien que le qu'on a bandé nzambe vraiment sunga image wana biso to na besoin to battre la image à maison mère to zara neto zara au top toujours pour choral lelo na kati ya RDC so aussi choral pendant na kati orchestre c'est malroi maison mère yaté orchestre na choral roi maison mère yaté la team pazo ya nae on comprend parce que biso photo linga to lité loko wana to longola ba système minerval wana qui autorité wana so peso les kamakasi na kati orchestre et bomaka pe musala bana batu bazona misala na bango na bango be me ba ko mana bi ke no lokola mutu moko ça déjà pointu place wana do yefo yemba na poza ma petit to kumeti mon concerto membre ya mutu moko mutane na orchestre to mutu moko boy pour minerval et les kawana ça déjà défaut et défaut le photo lité ne lora photo bete na mo bena c'était orchestre ezonga ndenge ezalaki ndenge pene ezalaki d'accord ngana suki wana. Merci de Patrick. Toujours la bino toujours la biso. En même temps, toujours appelé Conistar. Surtout un peu mon père. Bonjour Conistar. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour. Na biso nyoso tupe aiba ko batela biso makamuno se dans toujours dans les bons. C'est ça. On a bonne nouvelle. Na bi ke na côté on a privé même solo match qui toko. On va côté elle a kende moi vacances. Normal solo ben bien retourne aí. Oh, c'est Pelambala Moko. Et comment qui déjà? Et suis-moi ta mais comment qui? Ils ont déjà pas naï, marambu tout nickel. Mais Conistar, rappelle naïka na pour tout que na moi question moi Miki. Na moi question oh ça qui pena na tout na question ils appellent mutuya. Ma question oh ba soko na bonjour. Nana kata maloba na binote na maloba. Rien à dire bonjour, Tate Makamba. Maman Lili, Baba Modo, on a remarqué bon et ça par rapport il y a Modo te number one te. C'est non, Modo guys. Modo te.
Ok. Na oto ke modo mama lili comme ça bata bomba mata benda na balwengete. Changa ngapi nana kile kubwa Non, Mawanda Buka Kanga. Bon, on a dit par rapport à Yakonista, Yakonista a fait parole à l'Obambala Moko. Ils ont par rapport à Ndekonabiso Piroger. On a côté mon sujet, hein. Tout le monde qui ba makamboleka qui moi ibeli à waya, de côté ya quand il y a émission et Salama qui au coup de bataille on mobimbate bande ko ba ko réagir directement na ba émotion. Dans un premier temps, yo réaction na yo moi qui on ndenge nini ya Piroger. Yaba au na vie to libérer ta vie est éphémère. Il y a surtout le barapé succès à éphémère. Ngai na lobagelo komoko orchestre le la OK jazz 90% il y a ba fanatique bakufa na orchestre pe batu bakufa ba rotika la temps de 5% kaka. Na eloko nyoto tolingaka tant to yaka osala ka défense ya eloko nyo surtout il faut to mise la ka na kibomoto. Tant to sala droit de réponse ko sala ngona sentiment te poyo linga mututi. Ilinko le baratek so yo linga mututi mais yeba ge image wana e landa weranson. Parce que tout le monde a ali libre sort de cette émission na ye a rosa la classement au moté mané eli elingi. Et là mususu mutro ta peine point stratégique. So na tangi a bato ba lo baka côté ngana komana vie o ngana komana vie x bien songolo pakala. Parce que kibo moto fait ça la maka. Parce que tout le baga lelo ngana lo ba na kata maison mère ozomona ye mutada na poste na kata maison mère. Mais azala na ye attaché na orchestre mongobe et finga na ngowera. To vandi awa marka uza bandi ko finga concert ya wera awa Piroger aucune intervention ou ezana makambo susu ou eke ekendelaka. Okovanda awa bato bazaka na kati ya maison mère o babundisaka maison mère bozaka na courage ya koloba na bato na vérité te. Mais so telige muto atane orchestre musutu biso to lobango awa. Seki muta sali kuna esprit wenge asopi wenge. Mais so monique leader ya orchestre songolo pakala a invité ancien musicien mobe ya wenge wana wenge sopanarate. Bon. O défaut biso tozala nango. Mais sikoyo ke nakibo moto o do sala makambo o répondre moto le seul moto o tozala ka clair pour ngalinga osola clair ngai ma faut supporter vérité na ngai. Comment se fait-il que yo okosala ke Piroger okena kosenga faire pardon a dit à quoi na TV. Bon. Na mabeni oyo sala gai. Ça c'est grave hein. Mais ça na batu oyo midi soir o bazaba médecin faire ba kofinga wera matin midi soir. Nana leka na TV pas s'excuser pendant tout ce temps. Ya vie na bango mobimba. Oyo zara na makambo susu. Ngana yebisa déjà batu clair que faire otika la rolinga wera teti eso ya. Po ngai moko témoin. Mais on les gana TV ko yebisa ke moto ke te fallait linga wera te ozana courage wana adana etoto lo baradizo mais ici abimi na quartier la te bongo ya biso moko ya wenge. Pourquoi to sala rassembla ozana vérité ko lo baté pour la nini? Bozo sala ba conflit moko boye ozoko se manquer. Na ba dire monsieur Amutu retour wana ea et pas ya wera pour parce que biso ba netro la charge. Tant et comme guerre. Biso bato to la charge. Tant to lobi ke ngana ko konane dota pourquoi yo zali lokola neti chargé à communication ya maison mère. Mais tant ozo mona ki te Piroger a oleka ta équipe parce que yemo nanu a blessa wera. Bon. Batinyo mission de service yo zonga te po parce que na émotion wera koma na cœur moko be large. Alinga suko la ba charge ya batute ba problème batu alinga rola tate. Mais tant yo zo linga o charger intérêt na yo e ani na charge wa. Bozo va na kata maison mère ota ge dota. Azana kata maison mère mais azali trop na faire bazala na faire so yebisa ngai. Bon. Bénéfice na biso entre d'autres na faire relation badanoni na kata maison mère. Parce que tu commences à bomber ma face, tu commences à bomber ma belé, ou soit que il faut to respecter ba fanatique ou soit to respecter ba membre orchestre. Parce que membre orchestre fanatique ne muto somba billet.
fanatique ne muta souffrir fanatique so retour ye ne muta porter charge oza comme si charge à communication siko communication na yo jour ni oteleka na TV oloba likambu boye na yebiso owe à la maison mère a souffrir azana bata faire na kata mouvement azana bata fali na kata mouvement azana batu kili siko boya ko sala rapa na nini take bino bo sala musala pa mutu. Je comprends pas. Bo sala nini ba départ o ngazo le ba le mona milise mo zo emba bien so sali ko sa plus tard o mona rozala te parce que o mona mutazana orchestre mususu mais azoko menacer musicien dans la kata maison mère akinde musicien mususu azali bon na roya kosala te se a ba repesa nga inzela te vomena ke na orchestre mususu bon parce que mais biso misu na biso ya maison mère mais so na ye awa est-ce que ekosimba dak biloko wana yango do mona ake to nyokoma. Bonjour, moi matambo tena pa lokala. Bonjour Fafalov. Reprends. Yango zo mona makambo nyoto ya ba so tel be mission nga lelo na komo ke na ba direct pour parce que to robomba ma bete ma beso zo robomba yango e kolaka. C'est ça. Dozo bulenga gete boza na basis moko bata makasi mabi mais so na ye kuna esimba te pour parce que kuna so na kei baza ba attaché na orchestre moko songolo pakala onga na uta parce que na ozwa retour na robeb sanzela na vorme na garder silence siko yebisanga siko to bomba banani na kata mouvement to semaine nini da to semaine na biso ba trouble donc il y a pas si encore donc so vena we hoteli magete comment batu to moni ara wera azala na n wera nokola na n ti wapi kibo moto biso to sala awa société na biso awa to lukelango il faut to pesa les meilleurs kino la suka il y a pas aucun des ala meilleurs Konistar les plus grave encore je viens d'apprendre encore que probablement il va qui na live en haut il est encore puis Roger il ose encore passer na ba live pas aloba ke vidéo asala kiwana iza iya eza makambo do sala banda mali leza mukolo puis Roger ko saka na batute oye ba puis Roger ko tika na poto wana wera futa 16500 euros afuta 16500 euros depuis atika la na sazo de 16500 euros au blessa mutu na mutu zonota azaki na siawa na nini na pesi biso mbote momoni ete rien à moniteur mbote dinara mbote en tout cas rotozali mbote ndeko parce que il faut tozala kabatu tolobaka OK jazz ezala meilleur pour na nini ba yeba yeke ba bon contre ba bon plus ba bon yango ba pesaka meilleur orchestre tikala rolekango ezate parce que loko nyo tout que franco ndo luka ba meilleur bazala neloka mutu yango beto kolinga tekete ozoko linga opinir mutu pona mutango alongwa mutango soka longwe ozwa mutu moko boy o aza valable te a remplacer mutu aza bon siko yebisa biso siko pita po parce que lobito tonga nini debito tonga nini yaba ngana sufaka au moins dans la salle d'émission bon ngata na salle d'émission yaba c'est nazo souka transport na pesa ba journaliste souka transport ils a 20 balles $20 tant na sala ka sacrifice wana union fait la force na rozo bwe na zibwe so ba journaliste ba 5 na obebisa $100 là parce que to linga mouvement donc avant d'ana wera il faut à la fanatique ya wera wana bo marché voilà to za fanatique ya wera te bo marché te parce que oko supporter ba couche nyonso tout oyege gozel mais si ko beto revanda boy puis Roger de Lukila biso guerre moko boy oyege luka ke po RABC mais et pelisa orchestre mususu exactement et c'est pelisa orchestre moko be orchestre ngo bo reconnaître ngo bo repesa ngo poids mais suka nango mona ba guitariste na bango ba olega na TV ba no finga wera si ko intérêt orchestre na pa na bino eza nini lié nini o bakata ke sila kate o to tikali famille mutu na muta sala vie na ye bon
Au vent, on a petit honnête de Jenny. Na petit Golbert. Ferry, nga, mutute, ferry. Que moi, na wana, il faut ba mon apotote, il faut ba kende pa imorote, atalaka suivi na bango ti banango ti vi na bango beba. Ye mote manese, et c'est pe là. Mais ba tu ba na maison, mais ba na kata J7 titi. Tu commences à faire que moto akana moto o ba longo na orchestre na ba na orchestre mususu mais akana bango vina bango ke musika te lobo komona milisia longwe oyo kuna komona kuna soda zongi pesa zongi kuna ba rosala ekana epo ba na posa ke a évoluer te azala toujours bon po ba yebi ke bazana batana moko be soki lobi ba pesi les meilleurs lobi ba rosala danger siko finalement ton no vivre ndenge nini biso ton no vivre comment. Pardon, konina bakselota amoko musicien oya ya Non, moi s'il te plaît, na mati mais na comprendre le sujet tes anini. Zela pas parler zara na bana zo morceau comme ça n'est pas au sujet. Ngana baksela nani musicien oyo ntelele. Aloba ngoti. Babenga muta maison mère abenga ye sopimana na musicien wana ex musicien na biso. O davas kutu ba uti benga nga babiki o kindo sa test la maison mère. C'est ça le problème yo boete ta sola na yo clair ngana sola la vérité parce qu'il faut pas souffrir la vérité mutako ta chele le die pas héritier zanga ngam na kota chele OK ngam na kota chele le pas héritier héritier boya ngam na convoquer héritier ti akota papo akenda comment voyager ngane na kota parce que photos à la vrai au moment la moto mususu asoko envier orchestre mazo bagage awa ba membre orchestre na orchestre kuna ba solo la ka moyena ya aidate no bebisela la bonne relation wana on a raison qu'on star venanga wana a raison pour ngapi marmoni sina yo kango déjà wana pe on a raison donc orchestre Olivier Mabouma tanga zo mona ke makamezo ko simba te tout ça boye benga na bi yaka ngam na ngeno kotsa Olivier Mabouma pe héritier na kotsa po parce que awa oza no kimiate o leke ba no repesa ba problème na makambo kende okota pe héritier moi ngam na kotsa pe héritier il pe héritier na cadre te mais to ye ben héritier depuis 1994. Konistar, on peut juste 2 minutes. Fafalov, juste vite fait. Vas-y. Fafalov, bonjour. Kala boy. Yo kala makasi vraiment kala. Okenda boy. Ah, nazana nga na koma ko vite pour moi ba zo ba mo créer mais pas ba yo na koma ko vite moi mtie. On a bien. Ah? On a partout hein. Bazala partout mais balinga ba mekananga metoye bani très bien simbité. Non, toi na besoin sujet moko ils a par rapport à propos oya pire Roger Busso ba na maison mère oyo 100% télémila qui on a niveau parce que tout monde qui côté intérêt il y a les cambona bolinga batalisa tellement ba fanatique tout génération berceau ba tout ba télémila qui on aujourd'hui tout na star koni star ma vinga ndeto yamba kiye après ça peut point d'avis na ye alors le bela oyo ils ont les cas par rapport à Piroger pour après CLP tout sentir biso tout na seda ke ba delia Schengen à kati déjà pour attendre partout donc c'est ça fa falloir pour na yo ma propos ana yande on a biso Piroger o ali bosoto o ka sali suma mibale yami balo de arrêtera garantie te yami balinga talente o ali boso dans le lobelo déjà tout linda biso ba problème te so yami bala lobi suni ouais yami balé yo wana proposer nga pour maloba ba mona songa na lobi ngo kina sens so bon apera en gros normalement ça qui ndengi il fallait à salaki vidéo moko de ma kala mingi te hein ba émission na o salaki ami o tanga ka ba kombo ya ba bozi atangi ba kombo ya ba ndeko belé opé msobe ba kufa et ça qui salon à propre à vie naie et biso tout le monde qui on a normalement pas ça à vie à moto donc c'est pour ça que biso bena bana maison mère to kala on peut na trop tesco pour na yo mon on est mais nabi ngara mo ngelo grave zana te mais ben miswa ça rebelle fali à ba vie na winga tanga siko loko atangi te siko problème ça
Ils ont gravité. Hein? Nga mwana ngelo kwa gravité o bat baliba créer polémique so ndeni. Pour que fallait mon be missionner presque mi à lobela mi ba viena wenge. Ba idol les aviena ba viena wenge. Est-ce que tangi lo kwa kwanza tangi ete? Voilà. Ba te bela tangi bangote. Papa lo bonjour. Au monde émission wana puis Roger amonaki émission mobimba te. Ba bengisi na migene makata ngamonaki moi muke wana. babenga yango batak Mexico tolo bandeli mama na Mexico mzela fafa omoni siko ne bandeli ya émission wana fali atangi bavie na ya wenge bapesa ye gu ya miziki ya monaki ba wana te ne ba ekolo wana mususu bango bamonaki mo eloko babengi ye po ake kosala eloko po ye azalaka mwa ndambo ya kote kuna ocomprendre ne sens ezaleli na comprendre nanga mama lelo yango mo na vie tokosala omoni ndeti ke nga na bina émission ya miliboso nayebi yango oyo amibale natala yango te donc mo so otali eloko so bayebi so eloko so moni otali te malamu okende otala ebandaki ndenge nini okomi tina niveau o muta sukeli po soki polémique eza na kati otali pa polémique ebandaki sika boye to muta bandaki boye bon lokola toza na biso na mokilo eza ke mutu ana ndenge na ye badega azosenga otya ye modo mpo akata life moya akata life eza te otya ye modo omoni toa na poto malili il faut comprendre pasi eza na poto pasi eza nzala eloko fo boyeba yango wana tokanisaka teke bato bana kisasa nde bato bana pasi bana nzala te awa ezaka mpoka etoa na vie sociale nde setu me nzala eza fo esika azala kuna nzala vraimen eza na esika vanda kuna na foyer donc c'est normal fo aye émission bamona donc fo batie leloko bo ata yebi mosu mpe atalaki ndenge mpe mobimba me lokola na posa polémique mo 50 € esunga ye akotisa mwa provision so maloso na semu lokola pali ya semu le trop yango mpe libumezo ya monene fala tikali kotika tatia mwa semu na kati ya foyer mpo kolia biloko ya foyer mpe mingi bayisaka donc esali mwa bien c'est normal fo atengama donc namona nge eloko ya gravité oyo bato bali bakomisa mais nga na part nanga vraimen ke moto olinga polémique oyo na ya noel oyo na bawarrior po ekosimba nango te ekosimba nango te wana kutu bayeba yango ekosimba te kosimba te donc baluka na bao formule mosusu ekosimba te yaba merci esimba te ekosimba nango te mutu akopesa bango nzela aza te omoni omoni soki bato babi bafongola toyebani na ti kitoko soki bato babi bafongola parmi bato soki bato babi bafongola porte mpona polémique entre bawarrior na ya noel naza parmi mais ntango na oloba esimba te donc moto omoni porte moto ofongolongo aza te relation déjà basi bakoti yango botika na bino donc ekangama vraiment nre donc eza te ye na wala asala musiki na ye botika na bino wala asala musiki na ye botika polémique na o nini te milimo wana tolingi na biso te po omona ye na wala so azosala émission atangi koma fali te bolingi nini boyeli so pa fali atangi kombo ya noel te juste eza nini est-ce que ezoblige ya noel soki aleki émission atangaka fali ou bien ezoblige fali fo atanga donc mpo na bino soki bato baa na relation ya bien donc seke émission nyonso akoleka fo atangaka akombo ya moto wana ezala bongo te seke boyebi na bino barelation te seke boyebi mpe otonga barelation te na bafille na bino donc esika nyonso donc esika nyonso loka nazalaka bien nayaba esika nyonso nazala yaba fona monoko nanga na ndenge problème eza boye lokola nga na bima déjà impoli il faut mpe nabimisa moninga impoli parce que déjà ndenge aza wana aza déjà impoli artiste wana parce que puis recherche au travail mpo na ye ayebi ke donc ye aza impoli yango akoninga bimisa baninga misusu mpe impoli atangi kombo te omoni bino bokenda kosoutenir ye omoni atangi kombo te ebongo ye ngaku elonga na ngana mona ngoza grave so fallait atanga kombo ya kofi te parce que abuta kuna bapese mission so ezalaki ye angara lobani ba collègue na to uta na bango na wenge 4x4
donc ndie wenyango ya mona ngo ndie ba wenyango ndie bazalaka wana na soube na 79 ye bazalaki wana eza mouvement na bango mais ça impolitesse ndazo ngadi embela siko vraiment il fallait manquer oui omoni na eloko mona na Konista oya komela na été Konista tozoka bo tozonga la diva omoni eloko ebele bato ebele bameka kocomprendre te ntango bato betaka lisolo toutaki na wenge te wenge ezalaki na bakolo nango wenge ezalaki wasilikoti te mokolo lokola Blaise Boula azolobaka ete bachef na wenge bazalaki na biso mpe tozala tout le monde atala yango siko bato bazalaki eflien kutu bayobaki bakolo nango bazalaki bato na Blaise Boula pourquoi ta pondération witabi te nga naki wenge nakutaka bato nayebi bakolo nango baza nalingi te lobi na mema kuruze bakoma kosambisaka ngai oui ba les gars na otindelo c'est-à-dire quoi il faut tozalaka juste ozo omona mutu mususu azolinga baya na guerre wana soko ye omona ke todala loko toprofite nango te wera jour azokende kobima meilleur artiste Afrique entière meilleur artiste Afrique centrale ezalaki te mpona bato bafinga yaki musala na mte memaki na compétition wana kalana wera atangaki na courant na 1999 azwaka pete nabiki na sa fils que fort ezalaki mpe peso elingi ezwa elingi etia makele Dieu est grand bakakopana ye kete ezalaki mpona course solola bien ekendaka wana ke so ezongi ningo komaka te diska mouvement ekendaka wana ke solola bien ezwaka nango te na 1999 mais ntango amoni ke na okanga maboko te na sa fils que fort kibwisa pepesa ye wera aza lokola neti na 4 trophée ne kofi azala nango na ndako na ye ndenge mpe wera azala nango na ndako mais oya wera ezalaka na valeur po parce que ezalaka meilleur artiste Afrique entière meilleur artiste Afrique centrale mibale Afrique entière mibale oya kofi eza baclip eza banini donc wana eza makambo mosusu mais soki otali ke moto abimi meilleur wera azwa te akokende kokora avant Koffi Olomide asayelango chantage te parce que ezali compétition moko be soki esimbi te eza na correction te daga bunda bamakambo na yenda makambo nyonso to ndenge ezalaka toza na ndenge kini wera abeta martyr 4 fois oyo bato babeta te daga aza na bapreuve oyo asala mpo na carrière na ye ntango azalaki ntango aza na baénergie ayeba ye daye koprofite kotonga ndako na ye kotonga daya nzela na ye wera avaki na kobeta Bercy asalela biso concert de revoir ya sala de martyr oyo Marie Paul atiaka libaya na imika musicien moko na asala yango te ke bautaka nde poto baye babeti mais kokende poto kobeta concert na Bercy ke otie concert de revoir na kati ya sala de martyr banda musique ya Congo banda mutu asala yango aza te donc c'est ça le problème donc il faut tozalaka oza na mutu aza valable ngai lelo oyo nga nasololaka na feri te a partir ya Luanda mpo abetisa migenyema mutu migenyema tianga conflit na feri parce que nga nazalaka juste o te boza commune moko na feri te pourquoi que nobeta petit oyo à l'occasion de quoi parce que biso tozalaka juste donc tokotiako eza mpo na feri eza mpo na wera te nga na feri tobebana mpo na migenyema mpo na wera te parce que oyo akovanda te kavandi azwaka mutu ayebisa bato bofingele sele yo mpo aganye nini wera aoganye nini po sele yo aosala nini si okovanda beso osali badure na yo osali baémission na yo kilikili après ezonga oyo ete wera nde mutu atindaka bana wana akotinda nani mpo parce que y compris baémission no tosalaka oyo wera atalaka yango te mutu aza na kati ya maison mare azolobaki banda na kota maison mare napesaka vie mbote via kiparanga te via solisaka nga te mais jour olongwa ozolobaki te vie nde mutu anoko tinda nga na fingaka bato mais yo moko osali lisutu déclaration comment se fait si communauté na biso tolinga kosalaka analyse na badire ya badiscours ya baex musicien maison mare baex musicien maison mare baza na bahaine na kayen iyaka à l'occasion de loko moko te omona mutu abandi kosala badiscours na ye na makambo na ye moko bazalaka na posa soki bazokofinga bato bazalaka na droit bazalaka na posa ya retour ya droit de réponse te de soki ekomi droit de réponse ya fingi droit de réponse baye korépondre ye batindi bato deyo nayebisaka ma bamusicien maison mare ndesi nga soki nazalaki lema musicien maison mare nga nakokipaka basele oyo te na balobeso nakipaka bango te mpo na oganye nini bango nde mutu baa na bénéfice nga aza na bénéfice na bango te to na bénéfice na bango te siko nga bamakambo ebele fo ya kobetaka bato bakara sikoyo lelo tokolinga makambo pire ozoyela bato
puis Roger leka na TV asenga faire pardon na compte ya nani siko lelo olekaka tango yo lekaka na TV oleka na compte ya nani o biso tokoki kofashe ke o tokomona normal ke tango busu kesala odile manzaka pasi usakara de gunta ala ça va to comprendre mais tango yo mo nanu ke okenda yo lobaki te faut kende poto comment parisien za lokola ne ba ya baba salaka za lokola ba Michel Dumone ba salaka za lokola ndeti ba ozi lokola ba ko nani ozi lokola ndeti cordo wasenga comment lokola bango pour yo bati non mission de service aux ongati yebisanga siko ki porte parole ni accord ni bino bosala donc comme ko sala makamuno okoma indépendant tant yo zo ya wana ozana image awera ningeni po yo kima wera pour le pe misiki na biso baby o mona mutakima na poto mona bobengi ya robeta o pe basana na kata orchestre te so to kimi lobby vie sora ye na eto robeta na biso te OK okenda c'est ça aussi hein c'est ça aussi OK okenda po parce que batebele ba commencer à vomir na comme na poto kuna so ba ye na yebi chorégraphie nyonso surtout na yebi répertoire ma oyemba nanga donc excès des ailes yango zo mona batebele ba koma na ba système wana de ce tokabwe nanga kenda yo linga koma mikilise sala rendez-vous na ba boulot tika na poto parce que le lo so orchestre ngeye bio mutokima opusa nso pembeni okimela ki biso siko nini po parce que poto dans la savon te to anoya na biso kaka to okimela yini. Donc c'est ça le problème angona il faut tous wakata ko sala ba analyse na ça be mission mo na salika makamo na zo lo bayango na sai na be mission on a to sala il faut tous à la ragiste tout ça na makambe belé na ba musicien na biso ba leader ebelé abimana mwasi ya musicien na yi ya ndako mais aucun jour au monde na musicien pas le moi na mais jamais que c'était leader na ebo mais bino ça makambo mo bozo na ba regret on est bozo na ba regret net c'est le longa au maison mais depuis 2007 regret ne dans la ranini falo za la kaka oh musutu kuna lobeso wera kanganga afungula ngai depuis comment na poto ba chaîne ngi sala ni ekatana biso toyebi ke ndenge basala la demande des États-Unis yoko na sala demande des États-Unis ozoko sela na mutu makambo mutu adosali sela ngai interview na nino na ambassade des États-Unis azo tuna nga pokolo nga maison mère mwana ba pesa nga visa za de tala kibondoki américain a placé mutu c'est sa mutu interview tuna yo kete olonga maison mère pona ni po ba pimelo visa siko biloko nyoto na bango balobaka wana est-ce que basama bato mabaki no ki mama mi watana tableau te na classe oh nga siko batabongo na rolanda bango te nga batabongo na rosa po mutabongo to beta musique te siko nga na ozo atana obeta musique na obunda compétition na otanga bakomo na bino siko retour na bino wana ya lokwa ne na ofula bino ba bato okipete ba provoquera batu bazana ba émission na bango ba discours na mboka oyo succès na kosala na mboka oyo mutu moko te apusa na pembeni na ngai parce que bokambo to tuna wera wenge mutu bozana no bozo kobeta ba concert tout ça bozo ba makambo wana Pentagone bon va kutu ba no sala fait de l'amour succès na kosala na mboka oyo kanga data lelo eleka siko tango na makambo nyoto kite wera o azana bato so moi de wera vandi na TV a regretenga na kota tutuka loji ke na regretenga na kota pela ke na regretenga na kota pasia na regretenga na kota fikare na regretenga na kota ba kisa mabanga batu kili na départ ya wengana o mona yo mona se wera zolela ke pela o tairi nganga na kota yo nini ngab na futelo classe tio za diplôme wera sabeta liso na TV tozali awa parmi nous ici o biso bato to yebaka yo so mo da wera to beta ke te wenge to bana ngana na nyona emebwanga so mo da wera beta lisolo rien awele la reloko wana ti alobaka un jour que te karma te me existaka bango mo ba loba vérité so ba na vérité c'est ça le problème angwana ya yebaka te ke tanga sali liste ke te boyoka ne bana barolela après ata nzembo o atalisi batataksha o na changer si la musique o lelo batabeta lelo ezali classement o wera sala ko chavo mabiala ya balakose yango renyara ti lelo na ba orchestre nyonso to parce que apesa identité
Mais tu vois, Batebele, beaucoup à côté qu'à logo en côté pour parce que Makamu Oyasala. Na Owenye ensemble, les seuls militaires ont trophée na Côte d'Ivoire na Top Afrique, na Afrique étoile. Ouais. Si quoi na Makamu Onyo tout temps le barakete, bah reprouver. Bah là ti bah tu venais. Ouais, radar na ba œuvre te œuvre et fait bunda compétition. Abunda ba compétition na bateau tout le monde a ba œuvre et bunda compétition. Exactement. Mais si quoi tant muta linga c'est le débat yo ebisanga que nini eza meilleur si ebisanga ki busa pepe ça ouais des trophées meilleur artiste Afrique entière meilleur artiste Afrique centrale tib moko nzembo moko ebima meilleur parmi ba Magic System ba konde ba kina na Karekunde compétition 10 orchestre ba mewe ba safo ba tukili waka waka ebeta bango nyoto mais Magic System a succès. Mais waka waka ebeta ngo bezebima ebimisa wera meilleur artiste Afrique entière. Si ko tozala ba preuve biloko ebele pour œuvre et loba il faut œuvre yango mo eganga œuvre ba sela ngo polémique té. Wana eza ki fanatisme. Imagine toi na 2001 wera ko bunda compétition alalisi Yannick Noah o tennis comme musicien. Ya bulaka dalo ko neti sa planétaire nenga dalaki na mamba tennis makambe belebe. Mais wera fuka misayi devant Mandela. Azwa kao. Siko ba compétition ya bunda wana. Wera na maison mère na nuit africaine baki robeta na Stade de France. Est-ce que ba parmi bato bolo barabazana ba œuvre na Kinshasa bato baza ba meilleur mais nini ba ponaka bango te. Nuit africaine 2011. Ba ponaka bango te point. Bonra Béatrice. Ba ponaka bango te point. 2011 ans na nuit africaine donc maison même obimanakata nana ba fabrikas ba bénéficiaire ba tutu o esengeli bazana ba bénéficiaire ke ba kete ça défense na to yebi en trop kota beto obimabu na 2011 mais pourquoi que na biloko no subiso to lobaka pona nini ke bato bazala ba meilleur na Congo neni ba ponaka bango te papa yemba kufaka te kaiser akufaka te bato nyoso tu bazalaka ba kofi ba tutu kili mais neni ba ponaka bango te bango o bato ba mona makambo susu tu es na témoignage ka o mona témoignage on peut si ouais des trophées meilleur artiste Afrique entière meilleur artiste Afrique centrale o etinda chagia na parler. Si go disque on to babaka disque da meilleur et bundi compétition ouais pour convaincre nga que te yo legi wer kana ki fanatisme na débat bise meka nga meka musanga de bosala biloko o wer aseli musala o ezana ba preuve o mérita et a récompensité mais compétition na bundi parmi 12 personnes 8 personnes to weli wana boza la meilleure artiste Afrique entière meilleure artiste Afrique centrale na baki yango de. Mais total rasgo mutango musala o ya sali fira mezi a komi na moment o ya reine komi lokola bato bato chapwa bazwa ba savourer le passé na le présent to yeba kotambo mais ozo mona bato mo bazana kata mouvement bazo la bato distraction c'est le intérêt na bango personnel intérêt égoïsme na bango na bito na ngoposa te bito za na moment na biso to tala kete wera tellement za na énergie aye ba ko bakisa CV nzela vie na ye c'est tout un point bas so va na wera za na droit beta na masola batute o médecin fulani abeta ngote a rotalisa yo tala vibo o tirer moi les sommes be so bimi di bando ebite na to kuta na muta maele. Parce que na makambe belé autrement na lo mse beta ba jaloux na façon que ouais ratanga vai na kini bwe pa azwa chance na kini lo ba benga les malheurs bon yanga ba négociateur ya kotonga vie na wenge ke ya BCBG ke to basculer monde ya bandi kotonga vie na Kinshasa maison mère ke poto à 100 producteur mbonga pocha wege bimisa babi ba yakuta na production na libanda ya mboka na ba commissionnaire et comment lokwa ba kapesa commissionnaire na makambe belé pourcentage na ngamtu na cop pourcentage maison mère ke na ba cascade moko boyo na na producteur te ya mona kanzamba tsango loboko tie kindanga na ka bongo surtout ozora ba via ba comparaison mutako sala makamuno yo pire ojo sala makamuno pour se pelisa faire o sala na compte ya wera te faut ça clair après ça bino AI
siko tango ka bomune mutasele mission ba bengi yo mbangu ti oye na guerre de Lyon no yono bimi wana mbangu sele mission yono so zongi siko quel risque Pobito de ça non parce que tout le monde a libre o asala ke mission na ya ko lo bagia da meilleur le gabato siko bino boye sabe po ani alobi bon da meilleur muta da meilleur kati na misala yaba tout ça là vraiment juste et loko todo mona o ezama intérêt na bisote ba benga ngoke o bimisa batu ba yuma moko be foxé yo lela nini ozo lela nini pena na tindio parce que projet na boye d'année guerre banina batafali ko soit na faire abimi bénéficiaire tout ça mission na accompli pour parce que na côté kuna mena dirigeant ba moko bazelo ngo ba mbongo ba makambo basala ona bazelo ngo ba paiement allez au vandana qui mange awere siko autant aux monde que bano ba médecin o ba guitariste o abandi ko critiquer concert awere intervention ni oyo sali teza wenge eza wenge na mutado déstabiliser mentor na yo pour déstabiliser à tout moment ya ko critiquer siko wana bobe yango eza wenge talanan vraiment bovanda awa feri ana Guinée awa kutena wera pesi wera mbotete e awenge ale mutu mususu orchestre mususu o wera pesa sans frate na vie na e a manqué wera respect atoza la batuka